La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Voilà, salut la famille, bonjour à tous. Mbote Wandeko Bolandarabiso, salut à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV. Bande konanga affaire Mama Olive et zongi lisusu na terrain. Donc, likambu ya Mama Olive et ye lisusu makasi na réseaux sociaux pour na ba problème autosanango ya ba comédien. Ba comédien. Tolobaka na vi lona bolamu po obuka bolamu. Omoni baloba ton baloba tous epé ici ba c'est-à-dire bomoni nyonso to salaka na mokili soki osalaka mabe mutu moko ofuta na lola azate mutu moko ofuta na lifelo azate biso nyonso to bando futa nyonso awa na mokili nyonso o to salaka don nyonso o to lonaka yango nde to buka kaya oloni pondu obuka pondu nona mona te mutu maka lona matembela ke buka ndunda ezalaka te soki olona kindunda yeba ke okobuka ndunda na ona pete nyonso oloni matembele obuka matembele olona pondu okobuka pondu lelo likamba Mama Olive ezongi na circulation. Likamba Mama Olive ezongi na terrain. Ba comédien boa mité mama be. Ba comédien bozami bo excusez nga pena loba boa mité mama be. Mbongo ya Mama Olive ezambongo ya République démocratique du Congo. Soki bozwa ki chance Mama Olive asunga bino. Mama Olive pesa bino mwa bambongo. Mama Olive sombela misusu mapangu. Ba oto ebike Mama Olive nda sombela ba mapangu to kotanga ba kombote. So bozwa chance wana bokumisela ngo Nzambe. Bokumisa ngo Nzambe. Me ya pasi ezaki e ana ba comédien mususu ba kenda koluka kobebisa réputation ya baninga epa ya Mama Olive lelo to ekoye babango. Soki Karine Mokonza lekaki na réseaux sociaux te mepe ba vérité belé to yebite. Grâce à Karine Mokonzi, lelo to découvrir ba vérité et belé. Batu bayaka na réseaux sociaux, ba finga Belvi, ba kangela Belvi kanda. Oh Belvi kimisa ba comédien pa Mama Olive. Oh grâce à Belvi nde ba bengana ba comédien. Oh Mama Olive bengana ba comédien. Oh Mama Olive salaboué. Le loto yeko découvrir que si la nde grâce à sila nde Mama Olive bengana ba comédien. Le loto yeko découvrir que ce qui Ursule Pechanga azaki kokende azalaki ko kende pa ya Mama Olive te ezalaki grâce ya sila esali pasi nga tikala mona Ursule Pechanga pa ya Mama Olive te na banda komituna yango Ursule baninga ba profiter baninga ba osalela bazo zwa mbongo wa Congo na banda komituna baninga ba ozwa mbongo wa Congo yango Ursule Pechanga alingi to alingi te toyo yeba na sima kezalaki grâce ya Belvi ya nani ya sila nde Ursule Pechanga tsaka lokolo epa ya Mama Olive te bomoni nyonso ezoleka na SB na okontinue koloba nyonso ezoleka na SB ezate ke oba chroniqueur nde baye ko créer trouble oba fan nde baye ko créer trouble sila il faut zonga sima. Si là il faut yemoko d'abord azonga sima yemoko abanda ko raisonner
nini oyo ye asala na le passé na ye oyo lelo ezofuta mabe na SB. Banda mokili ebanda banda toyeba ba comédien liboso ba plibio bolumbu se Michaud. Mais toyebi ke yana ba comédien o basala ba siksa liboma. Yana ba comédien o basala ba siksa nyama. Tolalaki tolamuki tomoni ya Gabi aye kokotela enani aye kokotela Michaud. Tomoni ya Gabi aye ko appuyer makambo Michaud asalaki. Tomoni ya Gabi aye kozwa nzoto ya Michaud alatisi yango maquillage. Alobi nzoto ya Michaud eza kitoko. Alobi Michaud ata publié bolumbu aza bien. Bon alatisi yango maquillage a façonné yango. Mais ya Gabi asala ya minene. Ya Gabi asala mobulu a dégâts. Ya Gabi atambola ba pays ebele na mamba maboke. Mais totikala omona bolumbu ya Gabi na réseaux sociaux te. Tozala na ba comédien opena ya tia mutu bakata à l'époque. Ba masirika o lolo batika biso. Basala ba mobulu me ba plibia bango te. Sila abandaki deja komema Abakouk na ye na ndenge komema SB na ndenge moko deja ya mabe. Tozala kotala bino kaka. Toya topesa conseil. So topesi conseil boye kofinga biso ba famille maboma. So tosali analyse moko boye. Pona opesa conseil boye kofinga. Botala bato belle vie oyo. Bino boye binini. Biso tolobela ba bombo. Boye kofinga biso. Mais shit o lelo koti na SB. Pourquoi na ba groupe mususu makambo ezate? Wane sika boza boloba baza jaloux, baolo ke la sila motema toza na dinana ana basi ya kitoko ba joa kuna. Ba papa Caleb tukebana na Sinark esika ba dinana ba bimela. Boye bien l'époque combien de filles ba bimela na Sinark? Toza na ba génération somo ba popine ba Naomi Lufwa Kenda. Soki lelo SB ekomaki na niveau wana ye moko d'abord mutu a train ye moko numéro 1 ya SB nda memi poto ti SB okoma lolenge komi si lazaki na rigueur te si lazwaki bana na ya azwaki yango amemaki bango na légérité lelo mutu moko tako ya kwa boya sila icône a leader a munene mais amemaki SB na légérité moko boye a se laissaki faire koto atikaki ba chroniqueur baya ofingele ba collègue na ye koto atikaki imagine mutulo kwa Michou oya bandi théâtre lelo a obwaki la belle vie jeton a finga belle vie. A boire que la Hans Luzolo jeton. Si là, assumé. Nyo se jouer na réseaux sociaux. Mi vanda peno mi vanjo lobi non. Na assumé. Ponga mona tambusa ki SB lolengo. To finga te. Mais to pesa conseil. Maman. Zonga sima. Tala lolengo tambusa ki SB. Changer siko ba direction. Sala règlement d'ordre ya sika. Changer siko lolenge ya kozala. Po tambusa ma bien. Ba communicateur ba mataki likola zolo na yo. Ba fan ba mati likola zolo na yo. Bato ba jouer epai na yo. Michou ebi ke ata sali gauche à droite. Si la olongola ete.
babombo wana bayebi ke bango nde basimbi SB. Bayebi ke ata tobimisi bavideo ya bolumbu baolongola biso te. Bayebi ke bango nde basimbi SB. C'est grave. C'est vraiment grave. So lelo batu baoloba po na sila po bana besoin changement. Ba papa lombe ba fingama na maboke à travers ba fani ya sila. Toyebi yango mutabungi yango azate. Lobby nga na sale live. So bo kiti na ba video na nga se video eza na se video eza live. Na teki maloba Karine Mokonzi. D'autre part, soto bito landa makambo bazu bobanda kolanda bolandi mambo Karine Mokonzi alobi bolandi makambo nene ya lobi bolandi makambo Sara bolandi makambo bangu nyonso baoloba bakwe ya kaka na point moko si laza socialité sociale liko lobaka teke okaba bamona ko kabara mbongo. Na ucho yoka video moko chroniqueur SB alobi baza na besoin ya mbongo ya sila te mais baza na besoin quand même ya reconnaissance ba reconnaître bango ba fingela sila batu oui likambo ya mabota o lelo ekomi problème na luki nazo lukaka video yango nazo mona ngote na luka video o ba finga belle vie likambo ya mabota. Boyebi ke ba fingela ngo belvi. Nazo lukaka na ebite nanya salaka mida so na ebite nazo lukaka video wana na mona ke mona tongo me na bossa na kika ko enregistrer ngo nazo lukango no mona te. Belvi ba finga belvi likambo mabota na okango pasi. Me botika la jamais komona ba famille bota baya na ba émission baya koloba eko ma problème. Lelo soki Karine Mokonzi aye kolobela sila eza grâce na bino. Dossier o ezaki na réseaux sociaux ezaki dossier ya makambo ya mishu. Ezaki dossier ya mamba sila te. Soki chroniqueur moko ya sila soki communicateur balobeli ayaki kofinga Karine Mokonzi te mais pe Karine akotisi makambo ya sila te. Alobi mabe oui. Alobi likambo mabe oui mais banani babandi ye. Soki sila ye moko kuta lobango sila ye moko lobango na théâtre na botaka te esali nini ye moko lobango. Nazo luka video wana nzamba sunga na mona ngona tiela bino nazo luka ka video wana. Sila ye moka lobango na ute koyoka ngo ana na ba video ya nani ya communicateur a SB. Sila ye moka lobango na botaka te siko esali nini. Pasi yango ya nini bozui. Oyo boye kokotisa sila na problème ya makasi bino nde bofingisi sila. Peut-être batu bazaki na tension ya finga sila te. Bino moko boyebi ke rando ekendaka bongo. Tango bino boye ko finga Karine oya ko finga bino te. Karine oya toujours ko finga sila. Bino bosala yango toyoka boloba awa. Soki bo finga na ofinga bino te menga na ko ni attendre belle vie. Ekenda bongo. Banandi ba fingisi sila. Habakuk. Boza kolanda. Bino bolandaka makambu tu ata likambo eza ya olanda te bolandaka. Ata likambo bokobeta kara bolandaka. Yango lelo bofingisaka sila. Nazo luka video. Ti nazo lobaka bo nazo luka ka video wana tiela bino. Yango lelo bofingisa sila. Po bino bolandaka nyonso. Bosomba kara ya ba famille bota. Bosomba kara ya famille bota. Émission ane salamaka. Ba finga ka belvi. Belvi a bota rate. Belvi ki sita. Belvi yo bala. Belvi yo ifo bota. Belvi a ya na TVT. Ni ba fan ya belvi. Ni ba communicateur a belvi ba ya répondre ango.
ba répondre en côté. Et na ba bilo mususu bino mo boye ko répondre bo pesi yango sens. Mais après na ba rendre mususu bo répondre en côté ekei eyokani pété. Bo fingisi si la bo asime. Bo fingisi si la bo ndimango ke bo fingisi si la. Bo ndimango. Bo ratakate, bo zaba maratapia, bo ratake lo côté. Mutakoya lobi, il faut boya ko. Ce qui kuna ba page na bino bozo beba na bino moko. Comment c'est possible page ya SB? Mais ce qui muta posté, a posté peut-être Michou, koto ba tumsu ba ye kotomboka. Poani o postaka Michou, poani o postaka na Naomite, bino moko bo créer donc confusion entre bino moko. Si là, boye comme ça message, boye bisa mama mams. Abanda ko soigner entourage na ye. Abanda ko discipliner ba fan. Abanda ko discipliner ba actrice topé ba acteur, ba actrice kapo ba acteur te. Na ba acteur buzo bezala te. A changer façon d'être, façon na ya ko zalela envers entourage na ye. Envers ba comédien o bazo lekepa na ye. Ba tebele bazo déclarer que non, si la akenda ka ba matanga te. Si la ta comédien Koufeli a participé à Kate, si la contribué à Kate, tout ça, ça compte. Cause à la sociale, les ambongoté. Mais à considération. Lelo ba communicateur ango ya bino, o bozo beta tolo ba kote la bino lelo ba boyi na bango wana, bo finga ka bango. Bino moko ba cook, bino moko ba fan. Ceux qui communicateurs na bino sali moi émission moko boy andimika amekika ko reconnaître bolamu ya bana Belleville. Amekika ko kumisa que non bana Belleville kutu bana bango bien bana non mabe bimati bo baluke lié bokomi ko finga ye. Maintenant lelo bokomi na posa na bango. Eloko eboma SB. Eloko eboma baba cook eza ma finga. Bafana Abakouk baza très toxique. Et loko ezo boma ba Abakouk eza mafinga. Eza ke bokoka ko supporter vérité te. Mutu msa koyo sala analyse afingi ne binote. Mais azol talisa bino vérité. Vérité eza boye pona ko soutenir si la esenga mafinga te. Ko finga ekitisaka star. Et si vous finissez là, si la génération ya ba comédien nyonso. Mutulo kwa papa Irsil Peshanga azala sali na réseaux sociaux. Pona ni, pona ba fan ya sila. Mutulo kwa mama ya Irsil Peshanga o azala ami intime. O bazala lo kwa ba twins, bazala lo kwa mapasa. Nasila. Mais comme chemin, desté sengara te bazala ensemble bakabwana. Mais babakouk boya bo manipula, bo finga sila. Nani, papa e Ursil Peshanga. Mais sila yoka nguna matoi na ye. Tiba live ezo salema au yoka ngo. Mais eloko moko sila zanga kosala. Ezaka kopelisa pe caméra. Kopekisa ndenge Belleville sala. Belleville tabolo baka hypocrite. Mais Belleville bomara moto. Belleville komona moto banzo pela aoya na réseaux sociaux. Asa ba live na Facebook nda salaka. Aoya pena kopesa message famille bota, bo se focaliser na ba filmer, focus na ba filmer, totika ba fertilité, bo fingelanga ba toute Belleville lobango. Ce qui communicateur moko Belleville o alongwaka na lingana ngo tanga kombote. Communicateur a Belleville o alongwaka ezaka pona mafinga. Belleville aboyaka na ye mafinga. Aboyaka na ye. Tango bo finga ba collègue na yo, ba live esalema ya ba communicateur na obwaka ka bango na ba filme. C'est-à-dire tango bazo finga ba collègue na yo oyoka.
Pourtant obwaka bango na filme ozo yok olandaka bango. Lelo live a TikTok e koma to landite ba parti o bakata kataka wana omona ngo kana TikTok soko zo leka omona ngo. Metangu bato ba olobela yo, ba ofinga ba collègue na yo, bazo kitisa ba collègue na yo. Yaka loba. Yaka loba. Yaka lobela bango. Yaka pesa conseil pona koluka kimia. Ata balobite ke faut boza l'ensemble. Lelo botambola ki ensemble lelo koma mutu na ndenge na ye. Mais tangu problème eza yaka loba, c'est ça. C'est ça être leader. Alobi nini baboyi ko bebisa relation entre bango. Babateli relation na bango moya akotela si les ate pourquoi bazo battre la relation na bango. Soki lelo ba communicateur, soki lelo ba chroniqueur, bazo raisonner que il faut battre la relation na bango avant tout. Il faut battre la relation na bango. C'est que bino ba comédien de boza na ko na éviter na ko utiliser terme ni place na finga te. C'est que bino de ba comédien boye batte nini bosala. Bino nde ba comédien boye batte nini bosala. Les questions boyi alobi azo batela azo ba relation. Alobi likambo relation ao baby sa relation na ena karinte. Et si ba yoka na kike ba otika la ko baby sa ba relation na bango te baya na réseaux sociaux baya ka kufingana pona ba comédien. Ba banda carrière na bango ba comédien ba alarati. Alobaki yango ke a ofingana te. Maintenant est-ce que ba comédien sika boza eloko ane kokota bino na mitute. Ba communicateur, ba chroniqueur, ba battre la relation na bango, ba finga na te po na bino. Quel que soit ma bezali, ata ba problème ngo ya mbala kata ba finga na te. Mais ndenge nini bino bozo koka ko battre la relation te. Omona comédien, a fouti mbongo, baya ko finga ndekone comédien. Comédien matina live azo finga ndekone comédien. Comédien azo bimisa matière ya ndekone comédien. Mais tala ba communicateur nde bazui décision. Bato bobete la kitolo. Ba vandi ba raisonner. Ba bibiso to beba na pona bango. To gagner nini. To bebisa ba relation. Baza reconnaissant envers Karine. Et bele Karine a pesa bango ba cop, bango pa pesa Karine ba cop, ba sungana. Flèche aller kenda na flèche à retour. Toza bien na ye. Soki ya yo ko finga sila na ndenge na ye, na okota ngote. Pour bon peut-être ba finga Belleville Karine ya kota te. Ba lobe lo muko, mais bino ba comédien bo me ko comprendre te. Ba communicateur ba koma ko manipuler bino. Ba fan ba koma ko manipuler bino. Bo koma oyoka beaucoup plus ba fan. Bo isola ba collègue na bino. Bo tala bolamu te. Soki ba communicateur ba otala bolamu. Alo ba ke bolamu eleki ebele. Na yo finge place ni, na mona place na finge te. Mais bino eza na ba comédien belé basala bino bolamu lelo bobima ba ingrat. Ya Gabia leka loba na bolamu a Belleville salanga bolamu telme belé na ine poani na problème a Belleville te. Mais ya Gabi azolo ba ke Belleville sala bolamu ebele a ine poani aza na problème a Belleville te. Mais muto azo poser ya Gabi ba question a obenga famille bota ya Gabi oza na problème ni na famille maboma. Mais ya Gabi azala incapable ya ko corriger mutu wana non baza famille maboma te baza famille libota. Mais après tu nous dis que nana problème na Belleville na lingara Belleville pour bola moise belé ba comédien boza reconnaissant te. Ngana sepeli lo lenge ba communicateur ba komi na reconnaissance.
Na sepeli lolenge ba communicateur bazui décision. Veut dire ba communicateur balobi bako bunda pona bino te. Ba comprendre que ba obebisa ba relation na bango ebele pona bino. Mais en réalité ba ozwa retour te do bino nde bobimi ba vrai mbakasa. Bo bebana na baninga. Bo bebana entre vous. Il fallait ça entre nous c'est la charité, entre nous c'est la charité. Mais bo bebana ba finga bande kona bino ba comédien bo tala. Lelo komeli bino kilo. Lelo komeli bino kilo. Lelo komeli bino pasi. Lelo komeli bino kilo bokomi et komi problème ika SB mais toi na groupe adinana toi na ba groupe ebele ba groupe ba Jérémie okute zaka peste ko finga na ba groupe ba Jérémie ba jeton et problème est comme la bangote lelo zaka SB to yo kapé Jérémie na Michou baloba na te to ya na émission wana to ya lobela pourquoi Jérémie na Michou ba beba na ba welela nini si la yebi. Mama sila, tolingi o mingi. Metala, meka ko bandela. Bandela pende lokwango. Zongisa rétroviseur sima. Zongisa pena rétroviseur sima. Bandele lokwana. Mitala bien. Banda ko trier. Banda o luka ko bongisa. Bongisa entourage na yo. Banda otelemela babilo mususu omoni pelelo mwa mabe salami mbala moko telemeli yango esili yo moko pe veut dire yo moko pesa ki ba laisser aller Bellevue a pesa ka laisser aller te Bellevue a pesa ka laisser aller te botala ka bato batala Ursil botelo ya TV bayebi ngaku na finga te donc pose ma problème d'émission nanga eza rare na finga te mais na sala ka analyse moko boye na longola ba longoli sanga mais ti bolo ba Bellevue apesa batu mbongo ba fingele boka musanga atoza abakuki conscience na wo e rappeler yo soko ozala pena oza abakuki mais oza conscient donc conscience no e rappeler yo ke babakuki ba finga trop ke babakuki nde ba mema ko finga na réseaux sociaux. Bongo te batombola sila. Tala siko marambo tala karma marambo eyeka ta usila na événement. Après beaucoup musa ba live bolo ba keno bozo luka bo bebisa nini sila bozo luka bo bebisa événement sila bozo luka bo sala mutu nango bebisa événement sila. Ba bebisa mutu po vouloir ou pas ba billet te kamaki vouloir ou pas ekozala. Ceux qui battent pas pour battre détruire événement si la bon mona bossa la bémission ba batu boke kokota te batu bokota te mais tant que bossa la ngote mutu to ana posa si la zonga nde na nzela si la reconnaître ba collègue na ye pour le ba collègue na ba ngunyo so ba koma mabe yaza bien to boité mais il faut reconnaître ici kauti il faut tika ko autoriser ba finga ka ba collègue na ye. Iza malamu. En tout cas, nasi message na pesi ekoti, bao baro finga na ebi ke babaku ke bele, babaku ki ya mayele bao finga te, me babaku kwa azoba, ndo mona bao kota na ba commentaire, bao ya ku finga, me bao mayele, bao ya finga te po, to fingi pete, to lobinde likambu ndenge zalili, bolinga vérité, bolindima pe conseil et aux amalamu mingi. Merci beaucoup. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Kande to barso zambala liboso kotina Ursil Botelo TV. Au s'abonner, au liker, au commenter, au partager. Joyeux anniversaire na maman na biso Bibishi Ngalula, maman Bibishi Ngalula. Joyeux anniversaire ici Kozali. Merci beaucoup. Na ningo soutenaka Ursil Botelo TV. Na mona toujours ba commentaire na yo alors nzambalola a pambola yo. Karande tolobaka, commentaire, dédicace. Alors, merci na bato ba commentaire qui na vidéo na biso a lobby. Na mona mama Wivin Ngabu, merci beaucoup. Papa Toto Ngoyi, merci. Nzamba pambola yo papa Toto. Mama Brigitte, nzamba pambola yo mama Brigitte. Mama Nada, nzamba pambola yo.
merci beaucoup. Merci na maman Lauriane qui est là, merci. Maman Judith Mujinga, merci beaucoup. Maman Sophia Luzitu, Nzamba Pambola yo. Maman Natasha, maman Nathalie, Nzamba Pambola yo. Maman Thérèse, merci beaucoup. Maman Blandine Makukula, merci. Merlise Bila, merci beaucoup. Nzamba Pambola Francine, maman Francine Louvikula, merci. Merci na maman Thérèse, merci beaucoup na maman Madeleine Aketa de mon cœur, merci beaucoup na maman Gina Mabiala, merci beaucoup na maman Irène Nganga. Voilà, big dédicace na papa na biso, papa Kalala Bisonga Willy Biaï, papa Kalala Bisonga, merci beaucoup depuis Cape Town. Merci beaucoup, papa. Maman Hélène Mopembe, merci. Maman Nadia Lekulekani, merci beaucoup. Maman Orline Keren, merci pour notre soutien. En tout cas, merci. Nabatutu obo soutien Arabiso, ba obo commentaka. Ndeko Beka, merci. Maman Elalito, merci beaucoup. Maman Blandine Maïeli. Maman Cécile Ndaya, merci beaucoup. En tout cas, na moni ba commentaire tellement ebele lobi bozalaki wana vraiment pour na ko commenter. Nzamba pambola papa Freddy, nzamba pambola bino nyonso koleka papa Kenzo, nzamba pambola yo. Ndeko Espoir, nzamba pambola yo. Mama Paulina, nzamba pambola yo. Mama Fanny Kapash, nzamba pambola yo. Héritage Mbumba, papa Héritage, nzambe a pambola yo. La famille a zongité, en tout cas, famille Libota, coup de chapeau. Merci mingi, na lolenge bo soutenara Belleville, na ba bêtise te. En tout cas, il faut te féliciter, Rabino. C'est comme dans le moment, ba félicitations, il faut bozo kango pour famille Libota. Ba soutenaka vraiment Belleville na ba bêtise te. En tout cas, merci beaucoup ba soutenara Belleville toujours pour amata. Ba yaka na ba bêtise te pour non quitter sa star. Tala lelo mambe komi na SB donc tozo tala kaka. Nzamba pambola bino tango zo s'abonner, activer cloche de notification pour que prochainement zo toyena ba nouvelle mususu Olanda biso esika nyonso kozala. Tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Nzambe a zongite. Aimez vidéo et uzamala mingi. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.